Alors, mingi na yelaki makambo ya Eliane na Moïse Mbiye, makambo ya Mike Kalambai na Peniel, nazala vraiment na zwa ba clip asala na ba musicien mokili ba Kofi. Aye ko sa susu clip na ba Moïse Mbiye. Nazala kaka mwana moke. Non. C'est l'homme information ne ba bino pe na Kofi bilo mwande ndenge mokili. Mais monde wana soko ke netinga ba chroniqueuse oyo ba basalaka succès internet na kataka bango. Il faut que la vérité, nani aza na vérité, Moïse Mbiye aza na vérité ya koloba makambo ya solo na 60%. OK. Kwa kize innocence na ye. OK. Et 40% ezali ya lokuta ya Eliane. OK. Bon, tolandi makambo ndenge ya lobeli. Parce que moi si mobimba oyo azalaki jeune fille mineure baninga na ye bazalaki na salle sala ba clip na ba Kofi asala clip na ba nini mais lelo ba benge mineur baninga na ye bazalaki na salle wana soko tali bango tala mabele tala cancer beta bango mais batanga na ye ba collègue na ye mais yazalaki kaka mwana Moïse Mbiye azana ba tourner ya ba clip na ye akimite ko tala penza boye soki bana balingi babangisa bango batika makelele bakoloba tala chaka Congo kana ba chong. Voilà, sans plus tarder, je pense que oui, nous allons recevoir notre invité spécial. Donc, il s'appelle Zoro Mabiala. Donc, déjà, na Kata Kinshasa, les grands songi de la presse congolaise. Natima Tambe Nanga Voma, pour nous sur la concernant parcours, vraiment, il y a notre star, notre invité spécial, votre mister, votre camarade, votre, etc. Donc voilà, nous allons recevoir déjà notre invité spécial, Zoro Mabiala. Songi de la presse. Enchanté de te voir. Merci beaucoup à vous aussi. Ouais, vous allez regarder ça vite, hein. Vraiment, vous avez rebelle la presse, vraiment. Merci beaucoup. Babone ya canal Impact Tchangu ba Holanda yo, mo ba mbote après to kota vraiment maso na biso. Na bandina no na boss na bango Demact Impact vidéo photo IVP. Voilà. Après si yo ba certa, yeto lo bagane mingi portugais. Bondi ya na yo et bondi ya pe na mukara na ye digital. Et Mukarame pe yangai na parlé na kata Switzerland, cheval blanc, cheval sans tache. Na pesi le susu kaka master moko toza na ye awa na kiboba awa. Donc abimi muke qui jabronne, ambassadeur qui jabronne. Et na pesi le susu définition bagra incerta. Vraiment définition bagra incerta si voilà. Et Zoro Mabiala. Lelo to moni na kati ya Kinshasa. Ba projet na yo pe nino yiko na kati ya Kinshasa. To yebi ke ndako na oyaka déjà. Yebisa ba ndeko ba Orlando sikoyo oyi vraiment pona nini oyeko ko sala na kati ya Kin. Alors mingi na yelaki makambo ya Eliane na Moïse Mbiye. Makambo ya Mike Kalambai na Peniel nazala vraiment na terrain po nga pe naza confrère na yo naza boss mais naza pe journaliste sikoyo naza international natambulaka partout alors tellement banungu ezali yango nalobaki naya sur le terrain nga moko nazwa ba news na source et en plus nayaki pe lisusu ndenge nazala kaka reproduction ya bana nabotisa susu bana kopi nange ezali nabotana manike voilà tango yaki mona makambo ya Mike Kalambai na ndeko na biso Moïse ce que ba news ni nozu information ni nozu ils a déjà grave au ba pesio déjà concernant bon me balinde ba WhatsApp mitaka na bango na internet moto apesinga information azate ngamo la zaki sur le terrain lobi to zaki na conférence de presse ya Eliane tozalaki wana toyoki bavoka na ye donc moto apesinga makambo azate nga moko nazwi yango wana nayoki voilà c'est une information babeti avocat ya Eliane Massas ndenge bana poto bazolo basikoyo Jenny qui la lumière du monde chacha de kolo donc moi si nzambe azolo bakeyi babeti avocat na Massas est-ce que c'est vrai parce que yozaki na conférence de presse wana alors avocat ya Eliane a défendaki eloko wana. C'est vrai, bayaki kozwaye na ndako. Ndenge ya expliquer biso eza na ba YouTube makambo to. Bayaki kozwaye na ndako, ba matisiye na balingi ba matisaye na moto, abandi ko crier. Alors maintenant so basalaki wana après akwei, babeti coup de feu likolo. Peut-être kozonga nango nde kozonga ki na se. Alors moi ba fe wana ezwaki na makolo mais babetaki na makolo te pour azonga ki.
coup de feu ya grimace. Voilà. Zoro Mabiala. Oye na Kinshasa oyo kobotisa ba pecho, ça veut dire quoi? Oui. Kotonga tonga mobile. Ba célibataire nazwaka basa bato mabala te. Na ba veuve lokola ba manike, ba kisinjora, batonga nazwaka bangwana po mbandaza na yete après pour ça masolo. Vraiment. Si masiko yo botisa bango belé, sort na bango et ozande nini? Bana batikali pour la nation. Oui. Papa Wemba tika bana ibele tabule ibele ya voilà ndeni basangwa poto ndeni ni ya Europe ezolekela Europe toujours ezakaki tokoli kolo na ebisibino yona no sa tourne Europe te non na beta tourne. Alors ngai muto aussi na koma na Europe na mona kasusu mboka msusu ko kendete à part lola sikolola bakendaka ngo ya kolala na obeta lisolo na ngote kana obeta bino lisolo ya mikili donc mikili ekotika la kaka mikili. Pour votre information. Donc, définition, yoka likambo master. Pakangi biso na mbila na entrée awa ya ma campagne. Pour mon akemi ki le kutika la kamikili. Awa na ma campagne, tout nanga infraction zane. Nini? Chauffeur abosani minda ya kupela. Ça dérange à quoi? $20 et demi. Avec le bananga mundele vraiment na poto ko kango pona minde zo pel. La journée ozo déranger mututé. Eza likambo ya yo moko na voiture na yo parce que batterie mutekosi la yo soko bosani mais biso to futeli yango mais na mikili ko sale matin yango to lobaka banda le monde mikili kotika la mikili voilà vena biso ya boga ouais ngala leki Martin Fayulu na beauté soki tembe tout la définition voilà définition Chacha de Kolo tout na Chacha de Kolo vous êtes je vous salue Chacha de Kolo biwa mona poto ya tongo ndenge moko na vena biso Zoro Mabiala déjà na kati ya plateau ya songi de la presse congolaise to panzaka teke na vena nga donc parce que ngana lingaka ne bo donc collègue nangai et confrère nangai na ndenge mo ya ja donc vena biso ka donc topé sara makambo sama la kati ya Canal Impact chango et mauvais babi yo na protokona ozana succès makasi mais batu ba oloba ke vive wana aluka base na ndenge mo boye donc ya mystique donc meko yebisa bandeko wa na poto babula revue aluka base yebisa mo maloba mo boke ezande musala ndesenga ke makamone sa mabongo donc voilà no eza base te yo to benga ka yo songi mais bando ya ototongi to ata mutu mo to tozali fali to tonga ata chaka Congo kaza vilain nazo lingana na koya wana voilà on le bien loko moko te voilà alors nga gaz soki ezali gaz eza d'abord pour na beauté essence ezali naza na beauté oyo banzele bayaka bango moko mbala sima na yaka wa je crois na 2019 na mois de mars pour na yaka pe na mois d'août na yaka na mois de mars awa na yaka kopi ya kokata baujana après baliaka ngai na général Kasongo na tikaka kopo wana siko succès wana yango na kenda nango tikuna ozomona soko lingo yebe pa succès uta nga kosaka te succès mata banda jour papi kakol atianga poa na bandali na makambo ya wenge banda nazwa lukutu wana donc nakoma na top niveau donc moi ça libala soki aza na ndako ya libala jo asakani ngamu nakataka banzeli ya ndenge wana vraiment tokutoko ya siku na makambo ya Chaka Congo parce que bandeko bando zelanga na tuna ngona moi suka poto pesa mo mission mo sentiment mais eyeka na katikati siko Chaka Congo na Zoro Mabiala problème ezaka nini? No problème ezaka towelaka na ye eloko te nga na lobaka na ye ke nakotala penza boye soki bana balingi babangisa bango batika makelele bakoloba tala Chaka Congo mais ngai soki balobi na nga tala mwana banda koseka balobaka ne vérité ke Chaka nga aleki na beauté ye akotaka doute alobaka ke ye aza na beauté koleka nga na pakolaka savon entre temps nga tala voilà zoyanga pena makambo beauté tina kati voilà ya alobaka na nga na pakolaka mbi nga pakolaka mbi te na defandaka likambo partout nga na choko naturel donc Chaka Congo amuta ba erreur ozomona towelaka ne kaka leadership wana na leader na ye voilà et Mozimbi pe abika wi akibine Kinshasa azonga so Kinshasa parce que makambo kombina na police alors wana eza bambrouille ndenge bana kine balobaka donc na stabilité au Moïse Mbi aza nango que ce soit aza na nyongo na bina mbongo que ce soit aza na nyongo ya $1 million na banque oyo ba bien oyo aza nango succès aza nango oyebi site betel wana oyebi kotsaka combien bakangi yango te lokuta yo za muta presse voilà na ye ko information on azo tuna voilà koloba selon batute ngai mutu nazalaki lobby na conférence de presse Moïse Mbi aza na ba tournée ya ba clip na ye akimité donc aza na eloko moko ekoki kokimisa ye te et pour votre information
Moïse Mbiye aza na bavocat na ye o baza ko défendre ye aza lokola yo na ngate ya aza na mbongo na ye akomona na kaka soki baza na besoin na ye na bar voilà laisser ça là antingwanzu mama sociale moi soit fanda poser ko le kasim na kata chombo alobi on dirait Zoro Mabiala azo côté là Moïse Mbiye oza pour Moïse Mbiye mais faut oza la naître na habité na ban kibalo bana ke oui Zoro Mabiala aza pour Moïse Mbiye. Non, Gaza pour Moïse Mbiye était ni pour Eliane. Mais ceux qui coupent sa pourcentage, sa pourcentage, Eliane a la faute 40%. Non, a la faute 60%. Moïse Mbiye a la faute 60%. Non, j'ai mal dit. Non, voilà, 60-40. Voilà, 60-40. Voilà. Si, non, on a traduit en anglais pour comprendre. Voilà. S'il faut qu'on ait la vérité, nani a la vérité, Moïse Mbiye a la vérité ya koloba makambo ya solo na 60%. Kwa kize innocence na ye. Et 40% ezali ya lokuta ya Eliane. Bon, tolandi makambo ndenge ya lobeli. Parce que moi si mubimba o azalaki jeune fille mineure baninga na ye bazalaki na salle sala ba clip na ba kofi asala clip na ba nini mais lelo ba benge mineur baninga na ye bazalaki na salle wana soko tali bango tala mabele tala cancer beta bango mais batanga na ye ba collègue na ye mais yazalaki kaka mwana azwa ba clip asala na ba musicien mokili ba kofi aye ko sala susu clip na ba Moïse Mbiye bazalaki kaka mwana moke non c'est l'homme information ne ba bima pena kofi bilo mwana ndenge mokili mais monde wana soko ke netinga ba chroniqueuse oyo ba basala ka succès internet na kataka bango eza monde na biso oyo eza badouane so ke na orchestre ke luka boulot mukonza orchestre soka mona rolia yo Zoro Mabiala tout ça qui songi tangela biso ka 4 bateaux déjà basala succès internet ba leka na nzero au kata bango naza na 10 misapi na kokotanga te bango nyoso peut-être à l'exception bango nyoso Rafin Tumba bango nyoso ba nani suwa nani pas Olanga, voilà Olangi. Bango nyoso. Aisha Okoko. Donc bango nabi pe ba chroniqueuse. So bina tanga banda ko tanga na awa na banda tanga na ba poili ya awa na ko zo tenter. Voilà. Voilà, les passage obligé. Voilà, et le kamala moyo me la raté. Bana nyonso poto, bana nyonso Europe, États-Unis, Afrique, voilà, vena bino yeyo, ya na bino yeyo, père na bino yeyo. Donc voilà, moto ya pesa bino ba information en temps réel. Donc voilà, ce besoin na posa tozo mi se suit émission tout le cas, il se suit contacter biso na numéro is affiché na ba télévision. Je pense que oui, je suis là, les grands songi de la presse congolaise. Nous allons causer la on a pour nous passer une information en temps normal. Merci beaucoup à vous des marques IVP. Zoro Mabiala. Oui. Babilo madame me l'a raté. Bandeko ba otalo et le ko tourner moi synthèse mot de la fait pour l'émission Lilo. Tout mes critiques à l'émission pour moi qui passe belé. Ouais, et là kaka uzangi ko tunanga na pesa bandimi nanga ba salam il faut bazai belé ba landakanga tant naza na kinya wa bazozela. Yango kaka opesinga passage te. OK, bandimo balandaka yo ba bazela nini? Bazela ba salam ngo nga na kopesa bango mais avec ordre na yo voilà, oza on a pena déplacer pour na opesa bandeko no ba balinga ko ba mbote belé bongo tozonga to kabwana. Alors na bandi nanu na Florence Bandu emene ya mwasi ya défunt emene ya to pesi Florence Bandu ba salam Tabo Fatou top modèle na pesi ba mbote Willy Moucheni, papa social code ya mboka na PCA Bambote, José Moko Africa Foot na Allemagne na Stuttgart na PCA Bambote ya trop et na PCA na boka mère na parler pour ceux qui n'ont pas quitté na pojo ciseaux cheval blanc et ben cheval sans tache et master nanga na kati ya Lausanne le grand sapeur Denzu Nzubile na PCA ba salam et Deyo Grace Muzungu na Belgique na PCO Bambote, Richard Bola na PCO Bambote, Mama Oya Tonda Mabele, Lolo Ferrari, Marie-Laure Mwaka, wale ki Mabele minene, koleka kuto ex nanga Grace Mbize, championne ya Mabele, Mama Marie-Laure Mwaka na Montréal, na master nanga sponsor ya les news de star congolaise, Emanzalu grand prêtre, na Montréal kaka wana tozana, Igeti Kamandi mwasi ya Julio Mwanamputu, Julio Iglesias. Batu baze ebele, mais nga na boaka asu batu ibwakela te. Po batu yango ba liberaka te. Alors, na boaki lisusu Pedro Kosi Cox na Munich wana mutu nanga. Espace yango na ko boaka batu.
mais le quoi bolibéraka te babonnement expira Voilà. nasuki kaka wana nabwaki mpe collègue na nga master na ngai donc songi de la presse nayebi ke boro bokotala yango na lokoso na appétit vraiment master na nga bébé Philippe Anzu définition donc ya sukisaka masolo boteza wana botindaka numéro ya telefone napesa ye abala bapetite na bino bana na bino asente bango. Vraiment fidèles téléspectateurs, c'était vraiment notre invité spécial, journaliste parmi les journalistes congolais. Donc voilà, je pense que vous êtes libéré Nabisoye. Donc voilà, merci beaucoup Fagnon Suya Darling Lumbu, les grands songi de la presse congolaise. Laissez-moi dire aussi merci beaucoup à vous des marques IVP, là où vous êtes, je vous salue. Pourquoi pas à vous aussi, Santos, Kaki, les Parisiens, Nakatia France, là où vous êtes, je vous salue, ainsi qu'à vous, Germando, Colo Spiritu. Donc voilà, je vous salue là où vous êtes. Pourquoi pas à vous aussi, Antingwanzu, Lissi Salaï, moi, soit Fanda Posé, Kolekassim, Nakatia Chombo, ainsi qu'à toi, Jenny, qui est la lumière du monde. Pourquoi pas à vous, Tino, Kabala, de London. Je vous salue là où vous êtes. Bana Congo Belge d'amour, je vous dis merci beaucoup. Ainsi qu'à toi, Babi, Maman Sociale. Moi, c'est Nzambe, Chacha Dokolo, depuis Paris. Je vous salue là où vous êtes. Là-bas, dans la Nyonsu, Enji, na Kenji. Donc voilà, je vous salue. Petit ba mike ba ndozo de ma bangonde ba bana ba kofi, bana ba nani. Chacha Dokolo, je vous salue. Très bien. Merci beaucoup à vous aussi, bébé Philippe Panzu. Autrement dit, définition. Donc, garçon, il y a boga, aïe aïe aïe. Donc, vous me la si vous allez. Quant à moi, je vous dis merci, merci, merci. Ciao, bye, n'allez pas binotro.